ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bandeko bata limbo te bipa ebiso mbozeye kolanda biso na mokili mobimba. Tika ete kimia na mokonzi Yesu Masiya eingela na bandako na bino. Lelo oyo emission na bino tokosuka wapi akiti bongo na kati ya komine ya Lemba. Bosile komona nde to ute ko kende na komine ya Kitambo na quartier Kanluka wapi epai tolobela ki na phénomène oyo litie liliete. Na mbala oyo leki a to ute ko kita na komine ya Ngaba pona kolobela phénomène kuluna. Lelo oyo émission na bino tokosuka wapi et aussi kokota bongo na komine ya Lemba pona kolobela na phénomène Macron. Phénomène Macron eli koloba nini bandeko balandi. Makambo oyo eziko ezosala na kati ya ville province ya Kinshasa eza makambo ya soni pasi pe mawa. Tozali komona ba mama bakomi kolinga ba jeune garçon ya mikie pe ba jeune garçon bakomi kolinga ba mama ba jeune fille bazolinga ba papa tozo comprendre te tozo kende wapi pe tokosuka wapi. Na kati ya komine Lemba tokotambusa bongo mikro na biso elongo na ba baladere na biso nde boko yeba na sima eloko nini tozali na pose ya komonisa bino. ABC One Television. Eloko nini toliko lakisa bino balandi na biso ba internaute na biso bino nyonso bolanda biso na bokebi. C'est parti. ABC One Television. Bonjour. Bonjour maman. Toye lelo kokoma na quartier na au quartier ni. O avenue Makongo Lemba terminus. OK papa tozali kobela na phénomène Macron. Est-ce que si oyo ka phénomène wana na kati ya province ya Kinshasa? Toyokango toye biango très bien. Phénomène Macron toye biango. Siko pona phénomène Macron za malamu to mabe ko mona ke bilenge bibali ya mikie bazo bimana ba mama ya bampaka et puis ba jeune fille na biso ya lelo bazo bimana ba papa mikolo pona kokolo bani te za mabe pona nga pinza vraiment mabe ils vraiment mabe faut pena ba jeune surtout na lo ba jeune ko bimana ba mama mikolo vraiment ils a bien te po moni ba âge liboso to pousse liboso au taliboye. Moi ça comme mon colo malamu ko monte que ce n'est pas bien faut moi ça za na sena yo za mon colo moi ça rappelle normal nzamba sala mo ozomona te ke bato wana bazanko quelque part bazolinga nde ko bebisa ba vie ya bilenge mibali oui na bilenge basi ozolanda mobali moko papa moko koko poza na bambongo na o signé bobala na mais lobby ozobate ko tika la pe veuve avant l'âge ko kufela mobali avant l'âge ça bien te ponage na yo. Pour un niveau na yo beaucoup l'ensemble beaucoup de komikunda hein ndenge moya nzambe ya bien ya ba profiter non ce n'est pas bien donc ba bolingo ane za nango bolingo mo normalité ezande ba amour intérêt ceux qui moi envier loko moko boye pa papa wana landie ceux qui pe moi mobile amoni envier loko pa maman moko ndalande c'est que to benga ngo za ba amour intérêt eza ba amour intérêt mais ba mususu za ba jeune mususu ba kabela na chance ya bolingo te moko aboma vie. Alors la maman mo po ami se satisfaire na ba sentiment mo mais non c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ranger vie na yo, nous commence à venir vie na yo, basi bazebele. Hein? Ils appellent na basi musupe ba luka ba se retrouver. Pourquoi pas moi c'est pas ranger vie na yo mo ba le ranger vie, beaucoup tani bo bala ni bo ça là toujours foyer bien. Hein? Que no linga maman mo boya mukolo po a pesa comme moi quelque chose. Quelque chose wana o bénéficier na ngopeta et ça on peut le monter mais yeba ke na liboso wana charge à maman wana ekomaka ya yo après ba 30 ans yo na maman wana ozaka charge na ye ozaka moi sa vie na moi ça 30 à 40 ans otike sundeni entre temps zalaka mukolo na ye ozomona basa âge noté bo banda vie donc vous allez bozo ba okola ay ba komi na mbare komi ki na zena problème à choix oui ozena yo moko tala ba ninga na ya génération na yo bazo basi mo arobimana pe place mo présentable yo maman mo mukolo mo obimana na place wana izate do o sala bindo o sala vite o sala na sentiment vite vraiment on comprendre que même promenade na moi sa mukolo bo na balabala o ko quand même pas ko promener na moi wana biska baninga basangani bo oya na yona na ba fête donc harmonie zo simbati
Merci beaucoup. Âge na yo. Faut luka pe mobali ya âge na yo. Izabongo ndenge nzamba sala. ABC1 Television. S'il te plaît, ya makambo tozoloba eza intéressante pour la bino ba jeune fille. Tozomona lelo o bino ba jeune na lelo. Oliebo linga mibali o ya génération na bino me bozo matati ko leka biso o tobota makili boso na bino bozo komba na ba papa o ya mikolo asiba komi mpaka. Asali vina eza na zuna moyen te. Bozo landa bango est-ce que eloko ya ndengwa pona o jeune fille. Eza malamu to eza mabi. Eza ba conjecture mboka. Mususu au moins moi si akufela maman akufela parents akufela maman akufela ba parents nyonso musu aza en côté alinga sa tout que alinga moi tata mo s'occuper na s'occuper na nyonso mais nga j'aimerais na moni boy na mona bongo mabe namona bongo eza mabe kosambisa nzoto na nga moi c'est peut-être mokolo eza mabe. ABC1 Television. ABC1 ya na programme na biso lelo to kiti na commune Alemba pona lobya na phénomène Macron. Na yebi ke yo poza kinwa na kati ya kinelo ko ana ebeta mabeta melo ba maluba manango. Nazasi na mato ino pese komi. Na yebi yango eza ya ba fiyo balinga papa mikolo na ba jeune garçon lunga mama mikolo. Vraiment le quoi yo zelenge na moni yebi yango malamu. Siko eloko bino bozo sala wana bino ba jeune bozo kelinga ba mama ya mikolo o baza déjà avancé en âge. Bozo mona ngondenge nini. Eza malamu vraiment ko mwana mukie o matiti ko linga mama mukolo moko boza malamu. Babylone no somu to sala ngo aya tu vango kwa bien mais za ba conséquence lango. Oyebite mama na okelinga a ndenge nini. Undenga bolinga na eboke bobi manwana bo passer la journée na ya asala ngonde nini temo saza mutakisi suka okufa avalage eza mabe pona ngai sikoyo na ebongo zolo yo lobelika ba mama nde ba olinga ba jeune garçon bon siko ba jeune fille o ba olinga ba papa mikolo nous c'est ça mabe eza mabe makasi mais ena na G1 na ISS na mona je viens filmer sur le salon là que fille mo ba linga ba papa mikolo quelques jours après c'est au fille on a kufi ayi so ndinga na fille ya kufi pona ba prestige wana ya ba vitesse na bango eza mabe. ABC1 Television. Mama nakuti bino na bébé na o pelo kwa phénomène ese telenga dina moki o paza makrobe za mwana mama est-ce que nga penza ti ozomona amobimba bwe na ko linga mo amuke bwe eza makambo sonit eza makambo soni ba mama kotika ba papa batu ya âge na biso ko kitana bana mikie boye bongo so azana copine yana ko manquer facilement ezala kate ngana zo ebisa ba mama o basala makambo wana batika bazongela ba papa bana mikeo pe balanda mibali na biso batika baluka mibali ya âge na bango bazomona te kende ba olanda mibali na biso ba optia vie na ba ona retard po mobali na nga obimisanga na ndaku te po a remplacer ye bazana pasi tika ngai non tika ote mama nazaka na yo soki bana wana bazolanda mibali na po mibali na nde bazana souci wana ya komodire bana baniga ozomona ngote quelque part po so totali lelo oyo nde génération vitesse ezanango mwana muninga ya mukie akiasombele téléphone à $200 tanga pesi mwana na osani po mwana na ebike na ndaku na biso capacité wana osombelanga ezati ne ya mipesi mibali na nde bazobebisa pe bana baniga mama bandana ko éduquer mwana nao bandana okolatisa ye bien po lobia lobate ke ba violer ngai po mwana oyo abimi na ndaku na bango alati bien papa wana ya mobulu akeluka ete donc bana na bino ya basi batu ba ko violer mibali na biso yango mibali na biso bazopesa ba téléphone na $200 po ba bebisa ba vie na bango okani sezani banda ko éduquer mwana na olatisa mwana o bien dès le bas âge po esimba soki mwana o déjà abimaka bien taki a séduire papa ya batu mabende komi ya papa mais ça malamu te mwana pa ko ya ofunda na ndakuti ke mama eta pa voisin a déranger ngai soka za mwana malamu mais so aye ko funda te akangi yango azozlia ka mbongo seki bolia mbongo na yo na mama na iti mais biloko ba papa na basomba ezokota na ndaku yo mama ozomona mwana zaki na telefone ya mbongo wana te aye na ngona ndaku yo pe mama osepeli mwana wana asala keloko te mwana wana azaka kata msusu élève kaka mais ozomona na ba telefone na cher akoti na ngona ndaku yo mama autorisé lobi mwana roluka lisusu Macron msusu mama ozomona te c'est question d'éducation mwana aza éduqué dès le bas âge
très bien éduqué aosa elelo ko anate mais mwana oyo déjà ba fongolela nzela banda bo mwana na ye nde makambo wana ya ba Macron ezoke komela bango bano ya biso ba koyeba Macron te ba koyeba Macron te ba koyeba Macron ya France merci tata yo poza Macron te ngana nanga Macron te sikoyo zanani na petit sœur na ye au grand sœur mais siko ozana Macron te mais to monyo po phénomène na etali mingi bino bilenge nde mbozo sala ngo makasi ko ke kolenga ba mama mikolo po bana ya age na bino bazana eloko opesa bino te lokwa bolingo se komi intérêt bolingo intérêt yango na bokomo luka ba mama mikolo siko yo okoyebisa biso nini na biloko ya modèle wana eza mabe to eza malamu wa penza pona nga na ko rater eza mabe pa makasi wa penza o manquer respect ABC1 Television. S'il vous plaît, papa. Bonjour, papa. Bonjour. Nakuti bino bozo sala na kati ya chantier. Bolimbisa ngai tamsu boyeba te. Kwa bomonga na micro boyeba ka na za journaliste. Émission na biso kombo nango tokosuka wapi. Ba phénomène tozomona ebimi belé na kati ya mboka mso lelo. ABC1 et ezoloba na phénomène toko Macron otomona ke bilenge ya mikie ya ba jeune garçon oyo ya mikie ba komolinga ba mama mikolo et puis ba mama mikolo ba olinga ba mikie pona bino phénomène wana esa mande bon faut ba ke phénomène wana eza no sentimental muto akomona mama mukolo asepele to alingiye mais boye ba ke bolinga pe ki pa acheter na komona par exemple nesi mukolo nanga eza mabete na lingaye soki ye moko prendre conscience que moi na wana aza o nakobota ye na kolinga ete wana etali mais soki amoni pe ka sepeli nanga et te vivre ça bolingo qui pa acheter maman wana zolo ba bolingo qui pa acheter et pas ba occidentaux peut-être c'est mieux mais biso atoza ba bantu et pas na biso respect wana totambola nango bozomona te quelque part bozobunga nzela non to bunga nzela te eza te ke kuna bango ba senti bolingo mo pe kana biso pe toza na bolingo bango pe ka baza biso to ba cher humain bango pe baza ba cher humain to sentara sentiment moko na bango elinko lo bateke biso to toza ba bantu photo la na ndenge moko be mais eza sentiment eza bolingo ezanga frontière mama nako linga mutu nyonso na linga équipé te kozala bantu eza bolingo mama merci OK papa yo ko bakisani ba pona nga sipena bina mingi ko éjaculer bina mwasi mwa bo azamina na âge bina au-delà nenga c'est bina mwasi mwa bo ata mso ba 50 ans ba 60 ans na c'est bina ko éjaculer na simalango mais faut abotela mwana mwa kitoko ponga na jeune c'est ne éjaculer maman bo na 50 ans 60 ans et ça langa bien abotelinga mina mwana mwa mapasa ABC1 Television. bandeko batali tambola na mokili omona makambo bino mo bauti kolanda ba micro baladere na biso lolenge nini euti koleka ezokamwisa me batu misusu bazosepela ezaka lolenge mo ndenge ezaka na matanga bamisu baolela bamisu baosepela bamisu balobi phénomène Macron eza mabe bamisu balobi eza nango malamu tokomi bongo na suka émission moko lelo so na lobby bonjour et pas ma Chantal te ma patronne c'est que na sali ma be makasi mbote na maman Chantal aya au moins si ya papa osé père doublé na ba na bino Rebecca na Bianca esika boza mbote na bino na pesi mbote na ba internaute na biso bino nyonso bo continuer na kolanda et puis bon répondre ka biso tant que dossier émission otoko suka wapi c'est que toza na poser ba point de vue na bino yango pe ko matisa biso lisusu pe ko pesa biso makasi wana ya koluka tosala nini po to sepelisa mitema na bino ABC elela bino wapi biso toza pona bino so to salite toza te merci na yo Jean-Jacques de moi Jean-Jacques Isoki mbote na yo bele mwana mama Dorothée Bidiki na pesi yo mbote na libota na mobimba nzambaza na bino na assistante na zaki bongo na mama Océan pe na sima ya caméra na zaki bongo na kabu ya champion na bino nyonso mbote na Sara Vemba mbote na mama Street Kabunga ndeto monani miko mizali ko ya ciao ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.